Mais ceux qui battent tout ça pour comprendre et le Kouanate, ils allaient m'amener. Donc à partir déjà à moment où on a, aussi to bunga déjà ko bandakala. Donc to zali kaka ko perpétuer néocolonialisme kaka et continuer à kaka. Bah Louis Michel Baye ba beti ba match na bango ba beti ba jonglage na bango ba pesi ba musuba non yo sala boye ba profiter quand la bateau que ba na faiblesse pour na mimi ba mona moyen ya ko tia bozabolo na bango ezala sika wana. Au constitution na kata constitution ba combien il faut homosexualité ezala ndeko na ngai. Ezali abomination. Abomination. Et pour Nangai, ce que Talika Rabi na ndenge ya bonzambe ndeko nanga, donc tout ce monde oyo bazali wana bandima ki constitution wana bana ndenge yaka na ndenge salemi na ndenge vandeli wana baza ko salela yango ndeko ngai ezali vraiment que bazali pe bango na libungi ezali abomination. Ndepo ozo mona ke baza ko gouverner Congo te. Pour nani baza ko gouverner Congo te. Parce que ba mikokisi na ndenge ya bonzambe te. Congo faisait la gouverner na ba Congolais, Congo faisait la gouverner na mibeko ya bala mboka bati mibeko pour gouverner bango. Bozu mibeko e uti pa bapaya. Bozu bini bazali ba traître, ba traître ko bana nyonso na mutu nyonso wana ko ba parlementaire ce sont des traîtres vis-à-vis ya nation ya Congo. Bazali ba traître vis-à-vis ya mabena, bazali ba traître vis-à-vis ya Nzambe ya Bonzambe. Alors mokili wana Nzambe ndem tokeli ba ko jamais ko gouverner et lo ko malonga ba ko sala wana ezalité. Alors, pour na benza batu wana isengeli que so ba senga bolimbisi ba zongela balanda mibeko oyo peuple congolais akotia soki tende konanga bango nyonso ko bandana mutu na kabila bango nyonso bakengo wadondo la parlement bango nyonso tout baza bato na mbeba. Bato na mbeba il faut penza ba kota boloko to banda ko banda babandi ko sala musala bango la ba crime na ba crime baza ko gouverner loko moko te bavani ona ka baza ko yiba peuple baza ko piller peuple. Mon cher, est-ce que baza ko gouverner batu wana? Ko gouverner c'est loko ngazo melo baza osala wala te baza ba criminel soko tali na ndenge ya bonzambe o na tali utala na biblia batu ya iniquité o mona na biblia ya anglais babi ke lawless people batu baza ko la na mibeko te bali ba hors la loi. Donc so bato ba sengi biso bolimbisité da bala Congo te fani bango nyonso tout wana sans exception aucune baza ba kangami. Merci mingi na masolo ya nango ezali ya motuya nazongi sino maluba ndeko za mwana. Merci. Merci mingi ndeko Muza Dikalala. Na banza naza kopesa antenne epa le kombala nkomi comme ça ngana ko meka mpe ko répondre na ba question opposé biso ba peuple. Ndeko mbala na pesa antenne kuna. Merci mingi na opesa nga maloba. En tout cas na sepeli mingi na kanti ozolandanga. Allô? 5 sur 5 de tokati ba mikatoka ba micro pour na retard ba retour mais ce qui moi retard ya réponse ça le miye baka ito za ko fina bouton ya ofongola micro donc à vous l'antenne 5 sur 5. OK. Et loko o na ngai na loba en tout cas na ane loko o na ko bakisa te o na ko longola te na makambu nyonso lobi. Na yebite ce qui na bi na contredire ezaka rapona luka ben compréhension. Po ozo pesa cour o eza cour ya masolo wana état de droit ekoya jamais soki ba chambre eza occupé non na mona tata moko te akamati buka lupangu atiki na salon ya kola na chambre buka lupangu ezaka na chambre sikoyo bazo betela biso lisolo ya buka lupangu na salon ke o tokozango na salon papa nini abolole azate na yebite na koyi kutokozwa tante continuer na makamu na yo na pesio na ebinde na koloba te bwanya etonda likola mutu na yo pour que ote ya makambo malam po badongola miso ba compliquer pour rien babandi kokota matondo zo maloba no mbuta nanga. Merci mingi pona ndeko Muza di makambo ebele uti koloba wanga na prendre na ndenge oza ko disqualifier constitution oyo ya Congo. Mais eloko moko prenons que constitution ngo exa malamu eke emonani mabete pour ngai problème eza penza bisika wana constitution te mais ezali taka mibeko ya bible mibeko ezali wana onko to ila ko souhaiter que fallait pas permettre ya muta bala kana pe passer belete mais ça c'est un souhait seulement mais le connaissez comment mi déjà on a choix sinon que landa yango kaka et linga va dire constitution ya Congo même si ça na ba paya parce que biso moko na première place pe tozala ki na ngote na ta deuxième république
na yoka ki nanga ke tozala ki nango mais papa Laurent Mouze ayaki wana pareti a détruire ki yango et puis poya ko sala mususu vrai ou faux ba histoire oyo na yebi ba politicien o baza ko landanga sikoyo ba oyo ngana bengi saki baya ko kota na émission o mais pour des raisons ya agenda ya ba élection ezako ya baza na ko se réserver to ba se réserver ko ya ba mususu soki ba monete na zana libungi à n'importe quel moment ba ko kota. Mais papa nous a dit vraiment je te félicite na ndenge aussi liko loba ete okoti ko sala loi po yo moko po biki la kano wana na kati ki yango jeza koleka parce que soki constitution congolaise ezala vraiment que eza kitoko na ndenge ezali kitoko ngana za ko pesa ngo crédit que eza kitoko mais alors ba ye ko le ngo koleka biso ba congolais voilà pourquoi ba weleli ba poste o eza clé par exemple na deuxième na troisième page à constitution ya Congo. Exemple, réunis en congrès. Et quand tous les parlementaires se réunissent, l'Assemblée nationale, qui est chéribin à Liboso, et le Sénat, deuxième chéribin, il y a la Constitution, ont la compétence de déférer le président de la République et le premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison et défi d'initié. Et nous avons dit ce qui m'a fait et mon année à présidence na Congo. Il n'est que Batu Bakoyi ko sanctionner, ko pénaliser le président et ko zala chef président ya Sénat, na président ya Assemblée nationale qui est na président Assemblée nationale, na président ya Sénat. Baou ye baou. Oh Jesus. Ndeko odo na pesa interne parce que awa so ko ngoko makoko tanga ka constitution congolaise et puis comprendre yango déplacer ko mimona ke oh my god ndeko odo na pesa interne. Merci papa Zambwana venanga l'impresario toujours Nathan bandeko tout bana conférence auto kokutana déjà papa Vero papa Mbala papa Muzadi papa Desi Mbote Beatro biso awa il faut qu'un système en air solide tozali susu. Je pense que développement est kitoko et tout comme côté à vraiment parce que tant que le lobby les chérubins je pense que toute unité va chérubin on baza banani mais ton dimi c'est que histoire ils a déjà carré na loba boy papa Zambwana moi je pense que makambo zo loba za na pena nzela mais les problèmes est à moko na ina toute une question pourquoi tu se retrouver les lots na place autozali et pourtant yo oyebi histoire ndenge betami ndenge zalaka pona ni basalela ki yango te wana première question. Deuxième question ina baboy na moni Kengo azali na moto ya yambo na Sénat mais azali na nationalité rwandaise pe polonais. Alors na nationalité mi balé wana oya zanango rwandaise pe polonais maman rwandaise papa polonais ezali ndenge nini yake ndeko koma na place wane pourtant atata na nationalité mon côté ya ba parents na d'origine congolaise. Alors na yebi ke pitaka ne komi wana je pense que ba place mo baza ko occuper wana même na tango ya Mobutu batu tu basaka na Mobutu ba yebaka bien que Kengo adona zalaka mutu mo za étranger mais akoma ki wana le pourquoi koma ki wana PDD au monde que tu raté quelque chose oyo poto récupérer comme problème trop sérieux pe oza koloba nini na makambo etali nationalité ya bato bazui yango na kati ya Congo parce que le to ebite nationalité ni ya zanango mais papa maman est rwandaise papa na est polonais et to ekomona bato su bana kata gouvernement bana ba double nationalité alors sikoyo biso ba susu oyo tozali libanda na bato muso bokoko bazwa pe ba nationalité so to ko sala nini pona mboka wana beto ko kende wapi pona histoire ezo betela biso ba question nga ngwana e boto pa na zungisi maloba. Merci na banza ba question oyo ngai pe na mi posa ki yango ki yango mte forcer nga na ya na émission oyo pour nga pe na apprendre nga en tout cas lelo pardon il faut bien comprendre nga ke na za moteité mais je vais aussi apprendre mais tika to yo kana ndeko Veron bana susu yepe akoyiko za la réponse to ndeko mso akoyiko za la réponse akoyiko komya awa comme ça na pesie po nga ba question tuninga ndeko odo na makamndeko Muzadi alobi awa na ko zika na yebi kutu te kwa dire sinon ke biso nyonso ko toyo kaka et puis ndeko Verona personne na antenne pona monopoliser parole te. Merci beaucoup papa nangai Zambwana Kulutu moni biloko yo yango lelo fona banana ko pesa olo sako parce que
na appréciaka d'abord ba chrétien pourquoi toteaka na douceur ezaka na fimbo te ezaka na marteau te donc totikelaka moto choix ayeba eloko bazoloba na ye po andima yango bandeko nyonso balobi malamu na félicité encore ndeko na ngambala komi parce que accepter d'abord oyo lobi alakisi signe ya indépendance ya esprit na ye donc petit à petit l'oiseau fait son nid biso ba chrétien tozalaka bongo totikelaka Jéhovah asala mosala o biso toko mona te parce que na kati ya makambo tolobaka nzambe fo azalaka opérationnel. Merci beaucoup nakanisi message leki mais soki nalobi na banda kota na thème na yo na okenda na mutuna ya papa Odo ya papa Muzadi en tout cas bolimbisi na yo kaki yango malamu te ya papa Odo ndenga tuni na komeka na kanisa ndenge mboka ezotambola ndenge nini omoni epana biso il y a trop des égoïstes politiques yango omoni ils acceptent n'importe quoi. D'abord constitution bazotangela biso wana papa où est le mal soki bali ba reconnaître kaka double nationalité na kata constitution wana c'est parce que mundele je dis mundele parce que ba occidentaux ba commission internationale bato ba yaka ko financer ba élection na bamboka na biso oyo basalaka ba sélection présidentielle. Ça veut dire bango ba ponaka ba président ba vana mboka na biso ils savent comment nous intercaler. Alors l'air balingaka ba intercaler biso qu'est-ce qu'ils ont peur bazo banga na parlement ya Belgique bozomona il y a un Congolais qui siège na kata parlement wana. Alors constitution wana soko landi histoire nango malamu papa Zambwana okomona ke basali yango na Liège za autre chose que Belgique. Donc bazako sale la bino eloko oyo ekotia bino na pito pale yango no moni lelo makamuloko ya kengo wadondo soke zaki na makati États-Unis non il fallait za la couvert na kati ya constitution et puis mibeko ekanga ye ndenge balandela ki Obama na likambo nationalité na ye balobi papa na yaza Kenya botama wapi attention naissance febima tout ça et ça là qui polémique était parce que pas na biso na Congo. Quand on pose des questions comme ça, directement comme polémique. Alors, nazonga na ba règlement. Ba Congolais na biso ya kala, to loba ya kala ba ko bato ba na biso to zonge pa na bango. La plupart na bango baza ba aventurier. Ba yokaka pe bango baninga na bango te. Mais bazalaki plus kotala nini, ngai na kosomba avion nanga, na kosomba château nanga. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment à foutre avec Odo Pambu qui n'a pas protection na kati ya mboka oyo parce que lelo Odo Pambu fo sala pe na mboka mais tango Odo Pambu azo ya po sala na mboka voilà maintenant que Odo Pambu batelemeli na constitution mais pour na nini na époque wana batelemeli parce que zalaki bato bazana na Mobutu azo parti na ye seti yala azo parti na ye mokolo wa mpomba azo parti na ye bon natanga na no komba père mususu to zalaka na parce que comme on est obisa polémique MPR en général bazo lia bambongo na bango. Alors, bazo monate, ndenge kaka Bible biso tanga gelobi. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Ça veut dire, est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Nous avons des yeux, moi je crois que nous voyons. Mais bon, ils ont communiqué na bamner ya misute. Constitution ana bayebi yango, bayebi na bafai, bayebi makambebele, mais lokola bango bazalaki ba bénéficiaire. Papa Zambwana. Yo kanisi lelo penda mutolokola seti ya le soko bise constitution, qu'est-ce qui va te répondre? Je m'en fous de toi, j'ai beaucoup des avions, j'ai reçu l'argent auprès du gouvernement wana, oyo etambolaka na constitution ya désordre. Nake no landela Kengo Wadondo, mais Kengo Wadondo mutazo signé ba accord ngana iba mbongo na banque internationale na Fonds monétaire international. Mingi bazo ba te Kengo Wadondo peut-être le loza na ba mandat d'arrêt partout. Et pas iba mbongo ya Congo faut que no futama. Mais sikoyo ezako tia ye na kati ya Congo pourquoi tondima ye. Ozomona. Alors tant que Kengo Wadondo ayebi ke falazon se bambongo na l'état zana banyonga mindele mundela ko sala nini abando ede biso ka to sala ka constitution le comité international en question qui n'a pas de nom yemoko kaka bando linga sala biso constitution na Genève na Paris na Élysée ba place belé non ba ko ede biso tos ba salango po ba continuer toujours ko tiaga Kengo Wadondo azalaka wana po nyongo wana ezalaka kaka. Alors na cadre wana maintenant yona ngai na papa Zambwana lelo na ba papa Muzadi na ba papa Odon to telemi tozo tourner to bi mais non constitution pourquoi faut-on ndima yango sinon on n'a pas besoin de libérer notre pays
D'abord, nous libérons le pays, pas seulement à cause de Joseph Kabila.